biloko toza kovivre so ezalaki lokola epa baarabe ou bien epa banélotique to barace mosusu donc ondema bozoba na niveau bakomisi biso sans koréagir. PPRD akoloba nini mboka eza ya bango te, mboka eza ya PPRD te, biso nyonso tozali biso nyonso tozali e toya kotika moto moko te. Na ndenge ya bango ya koyeba beta bale bazwi bato ebele bozwi bato ebele déjà na baopposition awa nga nazali naza na parlement et puis naza koregrete mingi okomonaki parti ya opposition baza koya lisusu te ne makambo mboka ezolobama ezosalema. C'est malheureux mais égoïsme ya bato ya PPRD oyo bazo comprendre te message euti pa na population na l'air à vote ndenge basanctionnaki bango mingi baleki wana puisque batriche nezaki sanction puisque la population baza contente. Alors bazo continuer kaka bolingi biloko nyonso ezala kaka ya bino mais bato mosusu basali AFDC aza wana AFDC aza na plus de députés que PPRD. Mais PPRD na kanai pe na manda mwako bazozwa ngo nyonso lokola bango ne baza toloba na makasi makasi penza ya opposition na monani te baza bana mike babebe kadom ta ndenge basopi bango ezala na niveau ya ba gouverneur ezala na niveau ya premier ministre ezala na niveau ya l'Assemblée nationale. Donc le PPRD va tout arracher, mais égoïsme wana et écouter bango cher. Et écouter bango cher parce que dans ndenge batu baza mécontent. Même ngaya naza député national, le plus élu de la ville de Kinshasa, donc lauréat na ndenge baninga au baza na ngambo ya PPRD à force de vouloir tout prendre, tout arracher, la couverture va se déchiré. Il lui fallu que Bokama tapé au Barandé, Karoumé Roger, Bakongo, Lemfouga, Bokama dit que Botiki pe Kamon Dambo, Pona Baninga. Le Koso Andingwana, Ezara bienté, fin de fin, indigestion wana, et vous en avez pas conséquence. Mais Bango Bandi Makate, Balingake, Mukolo et Koma, ne va comprendre. Na fini moto. Na fini moto.